La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, bienvenue chez Irsi Botelwa TV. Mbote na ba abonné tout, mbote na bandeko nyonso o bolandara ya bino Irsi Botelwa TV. Bandeko nanga lelo to lisusu liboso na bino eza ya koyinda kaka nde bino mo boyebi ba comédien toujours koyindi ça ba comédien toujours mabe ezoko tarakaka. Alors to liboso na bino po makambo ekoti yango bomoni to ye liboso na bino. Balobi Davina Apwa, Mama Matière, Davina Apwa a créé Rando, Davina Apwa nde aluki makambu, Davina Apwa nde alubisi bela, Davina Apwa nde ayena likambo na réseaux sociaux. Alors to yepe liboso na bino to ya kolobele yango tant que toza ba communicateur o to ya ka kopanza sango liboso na bino tant que toza batu o to memela bino ba nouvelle balobi nini kuna problème yango eza nini est-ce que likamba sans filtre yango e komi na niveau nini nani abandaki nani asukisaki yango bomoni Irsi Botelwa TV aye penza liboso na bino pona ko ya kolobela likambu o tozomona na réseaux sociaux o epeli moto concernant likambu ya sans filtre. Alors bandeko nanga sans plus tarder kande tolobaka na bato bolandaka biso ces ambalano ya liboso koti na Irsi Botelwa TV en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner, ko hésiter te ya ko partager, ko hésiter surtout pas ya ko activer cloche de notification. Donc meka ko activer le biso cloche de notification et ko permettre yo prochainement tant Irsi Botelwa TV azona ba analyse na ye okomona biso esika nyonso oyo okozala yango bomona loba toujours na baye ya ngai ba obalingaka nga tango koti activez toujours la cloche de notification. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Likambu ya ba sans filtre e bandaki ndenge nini po lelo bebela aya kokwela problème wana likambu ya ba sans filtre eza problème nini oyo Bellevue Kandi akoti na kati ya likambu yango. Bandeko nanga pona kaka lelo théâtre Congo esi ebebi pona kaka lelo tokomi na bakami bale pona kaka lelo ekomiso o alobi alobeli muninga so o alobi abwakeli muninga so o alobi na muninga yango bozomona likambo ya ba sans filtre oyo eyesu makasi na réseaux sociaux. Bellevue alobaki likambo ya ba sans filtre te po ebaluka na ndenge ebaluki lelo. Et puis Bellevue tanga alobaki likambo ba sans filtre te po yende asala concours na sila bisalu. Eza challenge otoza nango Congolais contre ba Camerounais. Alors eza challenge o ezo réunir na tous les deux pays wana mais na comprendre te lelo eloko ni likambo wana e pelisi moto po na Bellevue nde alobi. Alors eza pasi
pe mawa. En tout cas, bandeko na nga na pesi mbote na mama na biso, tokoki jamais ko banda émission na biso sans te dédicacer ba ya biso, ba o vraiment ba lingara biso donc ba o ba tiara biso na mitema. To pesi mbote na mama na biso, mama Yvonne Princesse Allegria esiko zali, ba gros bisous koko ya bana, koto pe tozomona mama Christella de Dios, mama na linga tango commenta ke sala ranga moi ba bien. Esiko zali nzamba lola a batela yo, sans oublier Linda Bukulu ya Balinda, et pourquoi pas maman Madeleine Akeita de mon cœur. Veut dire yé à qu'elle aura toujours Irsil Boté la TV, ba cœur, maman ba cœur na yo, ya ngoyo esika o zali family bota toujours. Le lot de kolobela likambu oyo ya Bellevue Kanzipo, moi ma finga eleki trop. Moi ma finga eleki trop bande konanga. To se concentrer na film na biso oyo ezoleka, to zala vraiment concentrer na ba film ya Bellevue Kanzi. Nga loba toujours ezana ba polémique mususu esenga nango te to kota to landa to ya koloba. Bon comprendre que mingi batu bazolingaka ba distraire bino po ba video etalema te. To koma omona likambu wana to remarka yango ekoma soki ka likambu moko eleki na réseaux sociaux ata likambu moko kaka ya mukie. Ata likambu moko eza nango ata na tina moko te, mais omona lolenge nini bandeko mususu bakozwa yango baye nango na réseaux sociaux, baye nango na ba TikTok, bakomi kosalela yango ba émission pour que batu ba perdre. Pourtant ba sala ba émission bongo et batu ba kozala penza makasi ya kolanda ba film te, mais batu ba okende kolanda toujours ba rando wana baye ba problème ni ezoleka. Tu as vu déjà que na kaya ba voisin bango ba vidéo na bango ba vidéo ba rando etale mara mingi ke ba film na bango. Alors to lukate to kotisa likambu wana koto e pa ya Bellevue Kanzi. Bellevue Kanzi tu as vu déjà que ba film na ye eza ba film o etale maka po ba film na ye ezalaka vraiment éducatif. Tu as vu déjà que ba film na ye etale maka ezalaka ba film moko vraiment oyo eza éducatif o penza batu bakota mutu akoti alandi azumba la moko leçon. Alors tu comment ba auto koti la biso déjà épisode 7 ya vaticination, donc vaticination déjà ekoti épisode 7 déjà ekoti. Alors to kende to concentrer yango, to kende to tala yango, to kende to partager. To partager, surtout partager, soutenir comédien na yo, soutenir star na yo. Le lenga ou soutenir star ezala kaka na ba partage, ezala kaka na ba j'aime, ezala vraiment ya otombola e. Nga lobara ba soutenir star te na mafinga, ba soutenir star te na ba polémique moko inutile. Alors famille bota bola muka distraction musika, bola mwana distraction en tout cas, bola muka pona total ba filmer et avancer et ozala malamu mingi. Likambu ya sans filtre, Bellevue alobaki likambu ya sans filtre te po afinga mutu. Ezaki likambu moko aba préparaki yango pété. Ba préparaki likambu na te ke o Davina pelisa caméra ngana oya koloba boye ngana oya toloba boye ngana oya toloba boye poto bwaka jeton. Ezaki likambu moko ezaki ba préparaki yango te. Na oloba na obandela vidéo wana na ba reprise ebele. Donc en plusieurs reprises ngana zo bandela vidéo wana pona oloba ke ezaki nango likambu te ke o ba préparaki yango to préparer to beta ku moko boye, to préparer to beta likambu moko boye, to préparer to sala likambu moko boye epesa polémique, to préparer lo mo ba préparaki likambu wana te. Donc Bellevue Davina asala déjà ba vidéo na ye, to ebeli Davina na ba vidéo. Davina zala déjà sika nyonso ya vandi alinga asala na ye ba vidéo na ye. Et sika nyonso ya za asala na ye ba vidéo na ye. Asala na ye, moi boma kisakata na ye bino mo boyebi aza mutu moko oto yebi depuis longtemps eza ndenge na ye amesa na bongo. Maintenant Davina asalaki vidéo na ye, Bellevue Kanza ye amimoni biso ba WhatsApp na département ni ya ba sans filtre alobi na ye. Siko eloko epesanga kanda nde bokomi kozwa photo ya sila bolo bakeno Bellevue asusu sila ba jeton. Na ebite est-ce que Bellevue yango abwaki la sila déjà ba jeton banda kala boko mi na commentaire po nga na ebite peut-être ngai na talaka te to peut-être ngai na yebaka na ngate muso abwaki la ka déjà sila ba jeton banda kala me ngande na yebaka te boko milanga na ba commentaire s'il vous plaît la famille. Nazoka moi ndenge lelo guerre comme makasi na monde théâtre.
Na comprendre te en tout cas boko melanga na ba commentaire s'il vous plaît la famille. Boko melanga na yeba na ba commentaire guerre ango est-ce que Bellevue ango abanda ko boire ba jeton kalepa esi la ngande na yeba te. To eza nini lelo to mona ba comédien ba koma na ba guerre moko o ezanga nango mutuna makolo bokomi na ba guerre moko ezanga mutuna makolo pourquoi parce que ba fan nde bazo tia na poto pourquoi parce que ba fan nde bazo mema bino na poto eloko wana ba comédien belé boye bate ke ba fan bazo potanisa bino Bellevue basali vidéo na bango directement ngato na tali vidéo wana na lekaki na ngana seki na ngana aimer na partager na mi lobe kutu nga moko na sa mutema nga na bi video oyo bato baluka barando ba yo créer lango rando na mi lobaki na nga na lobby na seki na nga eleki nango na vanda bona yo tala na réseaux sociaux na koti na Facebook na moni mwana 13 ans akomi na kota bona moni ba page polémique ba komi est-ce que bo mona teke binonde bo lukela ba comédien barando natala boye koto na moni ba communicateur ya sila babandi ko pelisa ba live ba komi kolobela yango est-ce que bozo remarquer te que lelo barando ekota mingi barando ekoma mingi na monde artistique barando ekota mingi na théâtre po binonde bozo créer bango barando po eloko wana tangu Davina sali yango eleki na soki elekaki nango eleki je pense pas que bange bazwango et comme rando moko boye na réseaux sociaux et comme ke o abwaka ki jeton et comme o alobela ki boye et comme o azongisa ki boye je pense pas que lingoza la bongo mais comme otema mabe evandi mingi na monde maboke yango tozolo baka comme otema mabe ekoti tina ba fan tina ba page polémique likolo luka batu batala bino likolo luka batu ba consommer ba biloko na bino likolo luka batu ba tala ba biloko na bino bozotia et créer ba polémique moko ezangi mutuna makolo et créer ba polémique. Est-ce que likambo bela lobi abwakeli mutu jeton to alobi na ye kaka tika loba? Est-ce que eza jeton ou ezokinde directement epa mutu? Est-ce que alobaki yango pona kotuka mutu moko boye? Est-ce que alobaki yango po asala mutu moko boye pasi? To eza kaka alobi na ye eyeli nango ye na munoko alobi na ye kaka aloba. Po lelo ekoma mutu akoloba na ye likambo balobi na ye likambo kaka loba me batu baye balobeli yango na bandenge na bango. Alors sans plus tarder bandeko nanga na otela bino video ya mama na biso Bella tolanda na bokebi nyonso wana bayo balanda Irsil Botelo la TV batu nyonso bokotaka na Irsil Botelo la TV bayo balanda biso bayebi déjà ndenge awa ekendelaka. Alors ceux les mbano liboso koti na chaîne na biso oyebi te ndenge awa ekendelaka soko koti tolobaka bienvenue chez Irsil Botelo la TV et puis ceux les mbala na yo ya liboso en tout cas tosenga na kaka o s'abonner donc tant aux s'abonner kobo sanate activer biso cloche de notification cloche de notification de au sala prochainement tant to tia ba vidéo na biso et komela yo esika nyonso okozala ya bu monto lo bara toujours quand vous abonnez il faut toujours bo activer ka cloche ya notification. Alors, aimez vidéo, aimez les biso vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, panza vidéo au partout pour maman ici à lobby, maman ici à Pessi matière. Maman Pessi matière, mukonza matière, à Pessi matière, mukonza matière, à lobby, mukonza matière, à Bouaki. Bine mo bwebi Bellevue soka lobby ka liloba moko. Makambo ebandi soka lobika liloba moko makambo bimi na réseaux sociaux ebele kande moka lobaki lilobeza kaka moko donc soka ka pesi liloba moko makambo ebandi alors na minute yo makambo pasi esi ebandaki. Siko tokomi na mama pasi tokota na vidéo yango na tila bino na no vidéo yango avant to avancer na analyse na biso ya lelo. Alors kobo sanate ko partager kobo sanate ko like famille bota est-ce que boza famille bota boza prêt to tia vidéo o eluki makambu nyonso ezaka ka Davina mukomso koboma batu Davina mukonso koboma batu bandeko nanga tolanda. C'est ça. S'il vous plaît. Ma Marie-Hélène, la bachou.
What? Ennemi. Aucun sang ennemi ndeni. Ngamona ebi. J'étais malade. Ngada ndé la zabo e ko beaucoup msanza mende bo moni ngabo. Sérieux. Papa témoin. Na lingi na kufa. Eh baki akita mbango ki olukelanga mai. Papa dire témoin. C'est ça. Just food eu te deixei. Eu te canabie. Ndé bo moni a fan numéro 00 moi so. Ali a pe ba checker quand on ngala grande sœur, tes grande sœur na ngaye. Ouais, checker ti olo so linga wala. Eh, oh, I'm doing. We saw our et que ka anglais depuis la Costa hier. Oh, et on a va ça va beaucoup. À maman des cœurs. Calais, s'il te plaît. La maman. À maman des cœurs. Kasi o mosquito tu as vrai chéri. Eh, yo sakane, pour mon vrai chéri faut ta papa ça. Sko à la petite Paris. Eh, ka o nini kaka mama. Bani, sans filtre, biso no ba bien biso théâtre, la biso na kokité. Donc ça va. Yo na défend, non on a l'étranger de. Biso na été sur ton département ni. Muta obunde la biso ye. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma carte qui Papa sont montés, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est là ma pays. Ah ok, c'est iPhone aussi? Non, non, c'est. Papa. Ok, je vois. Comment on appelle ça? Type C? Type C. D'accord, ok. Alors, je me déconnecte pour que. Super, d'accord. Super. Ça va? Bolandi parti yango nasi Bolandi parti au Bellevue lobby bango baozela département ya ba sans filtre eza eloko eluki rando na réseaux sociaux eloko efongolisi ba mami kolo live na réseaux sociaux bandeko bozana bandela bino parti wana bo fongola matoyi boyoka parti wana bien na ebite bo kominana na ba commentaire msupe biso pe to sala pe ka analyse ka boye azana na faute fallait pas lo bongo to ebite bo kominana na ba commentaire bozana bandeno parti wana bo kominana non est-ce que alobi mabe alobi na mutu eza jeton to alobi na eka par plaisir boko milanga na ba commentaire s'il vous plaît. Kasi o mosquito tu as vrai chéri. Eh, yo sakane, pour mon vrai chéri faut ta papa ça. Sko à la petite Paris. Eh, ka o nini kaka mama. Bani, sans filtre, biso no ba bien biso théâtre, la biso na kokité. Donc ça va. Yo na défend, non on a l'étranger de. Biso na été sur ton département ni. Muta obunde la biso ye. Papa. Ça ressemble à une logette à 6600 volts. Il faut pas ma carte qui Papa sont montés, toujours chargé, téléphone kangamate. Ouais, c'est là ma pays. Ah ok, c'est iPhone aussi? Non, non, c'est. Papa. Ok, je vois. Comment on appelle ça? Type C? Type C. D'accord, ok. Alors, je me déconnecte pour que. Super, d'accord. Super. Ça va? Bandeko na nga tozala ta gentil quand même. Est-ce que makambo Bellevue lobby eza likambo moko e créé pe polémique na réseaux sociaux? Est-ce que ndenge penza Bellevue lobby eza likambo moko lelo to klela ngo pe polémique na réseaux sociaux ke o abwaki jeton o alobi na boye alobi en tout cas air moko e komo kamusanga air moko ezo kamusanga air moko ezo bangisanga yi
nazo banga moko boye nazo banga mo boko mokamusanga donc omona rando créé mais rando lukama ata place rando sengela kezala te bo créer rando bo luka rando ata esika o sengela nango te ezala rando place yango pena rando simba te place yango pena esenga te ezala rando. Mais comme motema mabe batia mwamba comme motema mabe koti mingi surtout na ba fan surtout na ba télé ba communicateur ba fan ba communicateur tellement motema mabe ekoti makasi omona batu ba olukaka baloba ata place mutako loba te ata place mutako créer likambu te mais batu ba olukaka baloba batu ba olukaka ba créer kaka likambu soki mutalobi yazo zela na ye département ya ba sans filtre où est le mal mabe eza wapi mutu na mutu a libre et comme la belle vie problème soka lobi likambu ka do belle vie alobaka na ye lisuta kanga na ye munoko mpona libela akanga na ye munoko mpona libela po ekomeli ye problème ata bana ambiance na bango ya théâtre ata alobi aloba eza ambiance na bango ya théâtre alobi aloba ecréele ka problème donc si je comprends bien bolingaka belle vie alobaka na ye sute si je comprends bien posa ya internet eza nini belle vie avanda na ye kimia belle vie alobaka na ye lisu te akanga munoko ka bongo non non ana droit koloba so esengi aloba koloba na ye so likambo esengi aloba siko mutu likambo esengi aloba aloba te avanda kimia po belle vie mutu atindaki bobo abimisa photo ya sila sans filtre misa bilongi na biso il faut to assumer bilongi na biso sans filtre il faut to assumer eza problème te so moninga lobi ke elongi na ye sans filtre azozela département ya ba sans filtre département ya ba sans filtre toza nde biso guerre na ba camerounais et non toza guerre biso na biso ata nani Belleville la lobi azozela département ya ba sans filtre nde lingo lobake bakotia département na ye batie département na ye batie Belleville bazwi batie na sila batie bango concurrence baotia bango concurrence te et ozala kaka sila na place na ye Belleville pe na place de biso ne tozo bunda contre ba pays mususu challenge yango eza bongo ti guerre yango eza bongo te eza biso ne to bunda contre ba pays mususu siko mutu soka lobi na ye bongo bino boye ko bete ma minduki poani boye ko bete masasi pourquoi soki mutu lobi na ye bongo bino boye ko bundisa ye po na nini alobi ya mabete alobi na ya mabete en tout cas nazo kamwa ezo kamusanga komona ke likambu nyonso Belleville aloba ekoma ka problème likambu nyonso Belleville aloba ekoma problème ekamusangai to bando landela ka eti wapi ti wapi to bando landela ka ye botika batu bazala l'aise botika batu bazwa mupepe mutako oloba lisubu ete bolandela ba video na bango nyonso bokoma kaka kolandelaka ngande na la boye muto na lingana ngate na otala na ngao te ato tie video na olamba soki nini ato tie video memi muto a girafe ata yonde muto simbi ekulusu ya Yesu na otala te na otala nanga te me nga na comprendre bino te batongo bofingaka batongo bolingaka te batongo bolobaka bolingaka te me bokamusanga nde bokenda kotala bakontenu ya batongo ka po bofinga bango kaka po bofinga bango bokamusanga yo zo luko ketala ba contenu ya baninga yo luko ketala makambo baninga bakomi ka po finga ils ont sens te eza pasi
eza pasi penza eza pasi tala ba commentaire ndenge tonzi ya kofinga bozwi parti wana bokati kati o koto alobi o koto alobi o koto alobi azokwa sime bote na ye azokwa sime bote na ye yana bato musu bamesana na bango make-up bamesana na bango fond de teint mesana bato musu bamesana na bango make-up te eza bato musu bamesana make-up te Bellevue de naturel azara deja amesana mina ye make-up pena te Bellevue amesana make-up te azara na naturel aya kojouer na balolenge nyonso soki ya maboko plante nyonso alekaka toleka ane kuna te bokomaka so bato balobi likamba tioko bafingisila so bato balobi likamba tampo bafingisila so bato balobi finalement mafinga nyonso mokili ezaka asila mafinga nyonso mokili ezaka asila bino moko bokreye baproblème mosusu bino moko bokreye barando mosusu na réseaux sociaux eya bino moko po bolandela makambo nyonso bolandela makambo nyonso ata likambo eza ya olandela te mpa na bino boolandela yango nde ekreye problème yango nde eza lokwa problème mais so bobi bobando beta na bino kara bokobeta mpe kara ekoza mpe bien so bobeta na bino kara bobeta kara eya na makambo mosusu babeta yango kara eya na makambo mosusu balandelaka epe na makambo mosusu babeta yango mpe kara mais sikoyo oyo nga na remarke eza bolandela likambo nyonso ata likambo olandela te bolandeli ata likambo olandela te bolandeli yango nde esala mabe bata mosu dani davina pa koma otia bastati na ye na banko babani bastori na tiktok na banko pourquoi parce que bokenda kokomante bofingaka boke kokomante bofinga yango bomona mpe akompe otielaka bino bastati na ye na nko akompe otielaka bino bastati na ye na nko akompe otielaka bino bavideo na ye na tiktok mpe na nko po bino moko Bellevue yango toyeba ate bolukela Bellevue yango problème nini Bellevue doka loba na yesu te ata na théâtre soki Bellevue alobi o abwaki jeton ata kutu na ndenge ka ya théâtre aloba na ndenge théâtre abwaki jeton aloba na ndenge théâtre abwaki jeton aloba na tournage abwaki jeton sur abando lobaka na kata chambre na ye avandi akangi chambre apa bandi koloba po place ana na comprendre te alobaka na kata chambre na ye aveye na kata chambre akangi chambre na ye abandi koloba po bomona te ke eza jeton non botika mpe bato bazala lese bato bana tournage na bao balobi Jérémie alobaka na tournage bambwakela Jérémie afingaka mais mutu moko oyo olobela ngo na réseaux sociaux aza te lelo bato bokomi incapable ya kotelemela Jérémie na makambo mosusu yango wana bokomi oyoka Jérémie ayibisila makolo toyoka ngo deje komo lobama ke o Jérémie ayibisila makolo o Jérémie ayibisila makolo toyoka ngo elobama bokomo lobango bobango lobango na boye po yokana mais ekomo lobama sese ke Jérémie ayibisila makolo toyoka ngo sese mabeba bomba ngo te Jérémie opanza théâtre Jérémie opanza ba comédien mais mabe wana bobombango pourquoi bobombango po Jérémie aza kota babakouk moye bobimisango ezate mais un jour tango Jérémie obebala na sila nde boya oloba na réseaux sociaux que non Jérémie penza bomi musala nde boya olobango bo remarquer te batutu ba okangama na Jérémie e koma ka problème batutu ba okangama na Jérémie e koma problème bo remarquer ngo te il faut bosala la remarque wana ba comédien bobomi musala bino moko likola ba comédien o baye lelo toyoki likama mama sokolanga lelo tondima te ke likama mama sokolanga ebima
nga lelo na okamwa na nga te o décor alobi o décor azongisi boyoki makambo ebimi bakendaki epa mama sokola nga kuna bake kosokola bango kuna nde bacondition bapesaki bango yango omoni baye pu ebebeli bango bakutanaki na koyela bino émission wana na baaudio ezali na koyela bino pene émission wana na baaudio bolanda baaudio ya banani bakendaki epa ya bamama sokola nga tant toyebisa bino ke théâtre o totalaka bacomédien o bosela biso bathéâtre mingi babebi mingi bakoti baplace mabe likola succès eya na bato mosusu babotama na basuccès na bango eya na bato mosusu basokola bango te akenda oluka te mama moko boye papa moko boye yaya moko boye asokola ye basokola na bango te akenda oluka esika moko te basokola ye mais abotama na succès na ye azokola na succès na ye aosela nzambe aoseme mpona mosala na ye succès ezolanda ye aoseme mpona mosala oyo osala ale succès yango moko ezolanda ye bakomedi ebele baza bongo me baoyo baoya na barando lelo baoyo baoya kokabola baninga lelo baoyo bazoya na mafinga lelo. Ce sont des comédiens oyo bake kosimba bisimba simba pona oluka succès pona oluka kokale baninga pona oluka koyiba baninga makolo toyokaki yango kuna oyo babebani na Karine momnani Karine Yamado oyo kutu Karine Yamado a déclaré oyo kutu prophétie moke bimaki Jérémie ayibie makolo bozo yiba naka makolo bino na bino bo épargner belle vie na makambo na bino. Mwana batu mwa aloba lisu ezate ye pa ozela département na ye bayida kutu bakoti na ba département na bango nanyo nanyo akoma kolela mamba mibali nanyo Pandora so kutu Pandora koti na département na ye danono kutu tisi kwa zobo ba golbi na TikTok baboyi rando sila mutu na mutu ozela département na ye ale bongo soki Bellevue aye alobi ye pa koti na département aozela batia ye pe na département ya ba sans filtre nde boluki problème e a problème ite aseki na ye alobi yango ezaki nango na tournage baoseka na bango tan na bango ya koseka baseki na bango mais tan ndenge luki problème e a pasi pe mawa to fula théâtre à Congo to fula ba théâtre na biso to fula ba théâtre na biso na barando te to fula ba théâtre na biso na kimia ba Nigeria otomona bazala pe na barando makasi ya musala me barando na bango ebimaka na réseaux sociaux te musubo kanisa po toyoka ka anglais te biso misu toyoka ka anglais tomonaka bana barando na bango ebimaka na réseaux sociaux te dernièrement touti omona nani baswanaki nani Regina Daniela baswanaki na film na ye bakomona etasala film na Nigeria azaka na bassin ebele boye baswanaki na ye na réseaux sociaux mais rando wana eumela te toyo omona bayo sasu video ensemble bango mibale mais ya biso kaka na Congo nde komaka likambo nde ezalaka problème po anini ki motema mabe eza makasi po ki motema mabe eza makasi tozongisa Yesu na mitema euza malamu botika ba comédien bazala à l'aise botika ba comédien bazala libre mutu mtaza libre ya loba o ya lingi mutu mtaza libre ya sala o ya lingi mutaliaka na lipeka munasa lipeka mutu azate mutaliaka na sali peka mutu azate Davina yela biso ba agitation na ye awa agitation ekezongi boyebo bandi kofinga okutwe ngata mutu mibenga za millionnaire ofinge poanye za yemo ebi montana ona bank yo finge poani oyo finge poani bozana ba fan na bino oza muta SB tika na SB zala kuna na sila se concentrer na sila oza muta famille bota tika la koto na Bellevue zana Bellevue se concentrer na Bellevue et noyo comme pia aloba ki azongisa ki kuta bwake lisila ba jeton bomoni kuta bwake lisila ba jeton esika ni ba komaki ke jeton o eza sila to esika ni Bellevue aloba ki to ozela ba sans filtre nde bato baseki sila yete mtatinda ki bobo
appli boki kolobela bobo mutu abimisa ki photo ya sila sans filtre et oza malamu mingi. Merci na bayebolanda biso ba obolinga Irsil Botelo TV nzamba lula pambola bino so nzamba no liboso koti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.